Bonjour, bonjour, peuple de Sion, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Eza yanga bino sose Rebecca, na ye lisusu, pona ko partager na bino makambo oyo, molimo wa matisi ya kati nanga, pona ko sunga, merci Seigneur. Pona ko sunga batu oyo, nanu baboti te, bazo luka bana na bazwi pete, ba misusu, baza na promesse nanu basimbi te, ye moko azomona ke exemple promesse na ezo umela malgré nzambe alobi na biso ata promesse umeli tozela ngo po suka ekokisama tomona yango exemple na Bible ya Bakuk. Nzambe apesa biso ba exemple nyonso na Bible, mais oyo nga na ye kosunga bino na yango eza moko ya témoignage nanga pe moko ya expérience nanga pe na betela bino pe yango mone lelo na ye vraiment pona kosunga vraiment na video oyo uniquement pona ba mama oyo bazozela promesse pe ba mama oyo balingi bakota na kati ya elaka koloba marqué génération na bango basala eloko moko ya malamu afeke nzambe azwa kembo mungu na satana akwea na so na ye na kokota mwa témoignage mokie na kati wana après na koyebisa bino ndeni bokokosala soki osali yango vraiment pe oza malamu nzambe aobosana te kokanisa yo parce que ce n'est pas en vain to koki kosala video oyo etalika makambo oyo bana na nzambe nyonso bayebi basali nyonso ya malamu bayebi baservante nyonso ya malamu bayebi ke to Saint-Esprit azomatya eloko na motema loba boye ça veut dire alinga bikisa quelques personnes par rapport na nzela na yo par rapport eloko wana soki oboyi okokolekisa message otiki baninga na pasi tofongola Bible parce que tolingi tosambela totika moma oyo na maboko ya Elohim ofongola ba Bible na bino pardon s'il te plaît tozalaka ata na Bible bandeko na ngai elobi te so nayebi kotanga penza te kende tokotanga Bible te tokozwa exemple na Bible te makambo ya nzambe ebala na kanda d'écriture so boyebi te makambo ya nzambe nyonso biso tokokoloba ezala na ye na ndoto fu ebala na ta awa tanga nayebi vexe te mais yo esikoza nzambe akoinspire yo ke makambo wana azoloba ekomama déjà quelque part talango ozomona c'est ça ozwa Bible na tokomaka po kala te na lisungi ya molimo mosantu bamama oyo balandaka ngai na lisungi ya molimo mosantu bosomba bakaye na bike bozala bakaye na bike oyo bakoma lingala bokoma lingala oyo bakoma français bokoma français oyo mama yobeka sikoyo nana oloba na biso makambo tokoma na français oyo nga na oloba lingala yo introduire yango na français balobaka bongo na français nzambe opambola bino afeke biso pe bamama nzambe alobala na nzela nanga bamama ebele baobika afeke biso pe bamama tozwa basenema ya malamu oyo kokotya biso pe lula tokomaka basenema oyo nzambe aopianga mpona intere na bino tofungoli babible na biso na Bible ya Romain toza na Romain na biso 9 et Romain 10 na tie awa po totanga nazwa nde esika baécriture na tiaka ya minene malgré makambo kokani totangi Romain na kombo na Yesu Masiya nanu ava tokota na prière totatola nanu nkolo azali yawe nzambe ya bomoi Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema na yo loba yango polele na miso ya bato bongo okobika ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato nzambe akokomisa yo bosembo pe akobikisa yo pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka nzambe akoyoka soni te na sote 12 na ye na 13 ya solo ekomama boye moto nyonso oyo abondelaka kolo akobika amen. Peuple de Sion, moto nyonso abondelaka kolo akobika. Kolo nini? Nzambe le créateur de toutes choses mokonza l'univers
oyo atikaki lola na ye alati nzoto mpo aya kobikisa biso, aya kosauve biso, mpo ye asalaki biso mpo tobunga te, ye asalaki biso te mpo tokɔta na enfer, ye asalaki biso te mpo topérir. Alors nzambe atikaki lola mpo ya kobikisa nga na yo. Alors biso bato oyo tosambelaka ye, biso bato tosambelaka ye, alobi nini na 13, biso bato tobondelaka ye, ya solo moto ekomama boye, moto nyonso oyo abondelaka nkolo akobika. Lelo mpe nayeli bino ka makambo ya kobondela, bobondela malamu mpo te nzambe amonisa lisusu nkembo na ye na bavi na bino. Amen. Tobondeli na kombo ya nzambe ya Israel, nzambe ya bosantu, na bondeli na kombo na Yesu Masiya. Papa napesi yo merci mpo toza nzambe, likolo ezali ya yo, mabele ezali ya telo na yo nzambe. Opesi yango na biso bana bato totomboli masanjoli epai yo vandi. Zwa lokumu bisika yo vandi, ekomama na bisika yo telemi, obongi na lokumu na kembo papa. Obateli mosusu azali te, kaka yo nzambe ya Israel, nzambe ya bosantu. Papa togumbi mituna biso epai na esa makolo na ndenge Nehemi alobaki kolo. Bagumba melaka yo mutu na se, yokela biso mawa na tongwa lelo. Kitisa grâce ngolo na yo liboso na biso nzambe bana na yo. Mokola lelo pesi na biso to banda to botama na to mona mokola lelo te. C'est une grâce. Tika te mokola lelo ezala faveur pour na biso. Sembola loboko Adonai Elohim Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Manifeste-toi na vidéo oyo kolo afin que bande konanga o bakozwa vidéo bakotiango na misala ba mona mbuma na yango. Talisa biso kembo na yo pe bolingo na yo. Mimonisa po tozali nzambe moko ya motema malamu, oza nzambe bosembo lobi bato nyonso babondelaka yo bakobika. Tika te na nzela losambo o bandeko nanga bakomatisa na nsima video oyo, yoka kolela na bango mpe sala bango bolamu na kombo na Yesu Masiya na bondeli bongo na lobi amen. Nzambe abomba biso na makila na ebolimbisi fatigue eleka makasi misala ndeko na bino asalaka mosala moko bokozwa ide te na ezoyebisa bino. Nasenga bino bolimbisi na beti bino libaku bolimbisa ngai msutu na kimi bango kokima pona salaka video ta msutu na kati ya butu olingi kimi ezala na kati ya video okimi ba disciple na ngai okolopa pesanga ba bribi na ngai na kimi bango na esa video mona fatigue tanke osale musalo bujaki oke se reposer mo kati yango pona koya kosunga libota na nkolo tous ces sacrifices là. On a ce que mon fatigue, tout ça bat, tout ça bat être humain, on a fatigue, ils ont bimé sur ces manifestations, on a mutazo baye. Donc ils attendent à pongi kola la musique na pongi nyo na makasi nyo sommet toujours il y a des choses même sous et c'est puis ça rabino tebo limbisa ranga tango nyo so bande konangai elinga rabino makasi batu nyo so balinga ngate na bible limbisa ngai na yeluka kimia na mutu nyo so na mokili o na bina shokai o na pesa i passe ndenge botala video nanga nasinga bino bolimbisa ngai na kombo na Yesu Masiya amen. Pourquoi na ekosala video pona basi oyo baboti te, basi oyo bazozela bilaka, basi oyo baza na promesse, basi oyo bazozela nkolo a se manifester na bongisani. Amen. Peuple d'Israël, peuple kolo, libota na Jacob, na memeli ba mama oyo, nan basimbi banate, na memeli ba papa o bazana problème ya kobota, ba mama o bazana kobota. Bazana problème ya kobota to, bazana problème te ba na promesse, na basimbi banate, ndenge mo pe na mibali. Avant na loba no expérience nanga, pe avant na loba témoignage nanga mwa muke pona ko salisa bino, na pena yebisa bino oyo na salaki. Nin onga na koko yebisa bino papa pona basi na bango baza kobota te bosala oyo koko na bino Isaac asalaki pona mwasi na ye Rebeka. Na vie il y a un moment aussi donné mobile folela pona mwasi na yo epai ya kolo okokipe kokota jeune okokipe kozala osalaka de lundi à vendredi et comme na samedi ou bien vendredi na butu o mati pe jeune ata prière na ozo kitata na 18h mais pona kolela ka pona mwasi na yo ezaka te mwasi amema fardo wana ye moko mais tu peux les soutenir ta femme pour
asimba o ezali elakana eza ko retarder mwana za bénédiction par kolo tous les bénédictions on a besoin de ça biso nyonso peuple na ye babita na ye na se na mabele tozalaka na posa kosimba lipamboli ya papa na biso pe kosimba oyo ebengami na nkombo ya bilaka soutenir ta femme Seigneur akopambola bino na kati ya ndako ya libala ezali exemple tomona ngo pa Isaïe nani oyo nzambe ya Abraham, Isaac, tomona ngo pa Isaac na bosa na Esaïe. Tomona ngo pa koko na biso Isaac ndenge abondelaka pona mwasi na Rebeka pe Nzambe ayokelaki ye mawa asalaki ye bolamu. Na yo mutu Nzambe apesa promesse ya kobuta na noboti te ya yo mutu oza nelaka ya kobuta na noboti te oza na rappel okokosala Nzambe okoki koyebisaka Nzambe na butu nyonso na katikati ya butu devoir na yo na pesi yo take servante de Dieu soki okonsidere makambo oyo na yebisi yo Nzambe akomonisa nkembo na vi na yo soki mpe okonsidere yango te tu es pas obligé ya koyoka mpe kosalela liloba na Nzambe toforsaka te mais toyaka mpona kosalisa bino mpo biso mpe tomoni yango yango na bino obetela bino témoignage na ngai na katikati ya buto kokoyemela Nzambe banzembo c'est très important c'est très nécessaire ça impact makasi na monde spirituel moi je vécu ça koyemba kana butu pe kobina na butu je vécu ça et à un moment donné so na komi kutu triste na komi na mawa ou bien naza na tristesse ya likambo mobu salinga mama Rebeka poza triste ya likambo na muntu naza mai na makila naza pe na posa Nzambe a répondre nga na likambo ko pe boy ko infecter ngai naza posa nguya na eloboko na ye alors koyemba na butu na mona bolamu na yango kobondela na butu na bisa bino na katikati ya butu au milieu de la nuit à genoux ezaka ni pacte makasi yango Nzambe asalanga bolamu na bondela mususu à genoux na katikati ya butu maboko likolo et Dieu m'a tendu la main il m'a délivré dans les cancers on a eu karabuyo kaka cancer Nzambe bi Rebeka na bikisi yo na cancer Nzambe wana ndi Nzambe nga na memela bino o abengi ngai alobi na biso nini bolakisa baninga ndenge bino bobiki po bango pe basala la même chose po bango pe babika wana eza na makomi na ye Nzambe aloba yango alors yo tangaka Bible oyebi passage wana je peux se tromper de vexer yango na boko pesa mais Nzambe akoma yango bolakisa baninga ndenge bino bosali po bobika po bango pe basala la même chose alors nazo pesa bino kaka pacte ya prière ya butu prière ya balongi prière ya biyano prière ya ba guerrier yango moni na yebisaka bino ke na butu tu peux lire la Bible c'est une eza ne pacte moko yo mwasi oyo nano simbi mwana te me bazobenga na kombo ekomba pona ko rappeler Nzambe ba promesse wana rappelaka na butu c'est très important yo mutozo zela elaka yankolo rappelaka Nzambe ba promesse wana au milieu de la nuit loba na Nzambe boy Seigneur kanisa ngai Yahweh, toi, tu as ce souvenir na koko na ngai Rachel aza koko na yo. Ton ba oloba na bino ba Nzambe ya bakoko, Nzambe ya bakoko lokola ba Rachel koko na yo. Bakoko, koke de kozwaka bakoko koko bikokela te. Ozo comprendre. O Nzambe ya bakoko ipo kanisi Nzambe ponaka bakoko. Oh, yo botami na famille nyonso te po yo zwa famille nyonso. Non. So Nzambe apesi yo exemple au bande de la vie. Est-ce que yo obima opona famille na bino? Nzamba pambola masoki obima na famille ya malamba ebi Nzambe ya solo pe ba pratikaka Nzambe wana ya solo mais soki ka balokuta oyo eza na bakati ya banzambe ya bikeko me ngai na comprendre vérité na famille nanga Nzambe abibande la famille na pona famille ote na pona famille musu pe na oyebisa Nzambe famille ninga na lingi alors Dieu nous a donné pouvoir ya koloba pe eza na maloba na biso mais pona bakoko malunga ko pona bakoko pa pamba to yoki ngai servant de Dieu moi na Nzambe onga na oswa na ye yoki ko pona bakoko pa pamba te de koko pamba pamba e mama Rebeka koko pa pamba za wi koko aza ndoki akoko pa pamba ayebi Nzambe sota akoko pa pamba bakoko bien bakoko malamu baza bakoko bagumba melaki Nzambe lokola bakoko Moïse akoko na yo na Moïse sokoko aboti papa bino na mama bino benga bakoko bo Moïse akama na bino Moïse akoko na bino pe so pona ta bakoko na yo bakoma bakoko na Nzambe kanisa nga ndenge kanisa koko na nga Rachel kolo kanisa ngai ila kopesa nga esalamela ngai Seigneur tarte pona bokola mwana nga na kolisa mwana ngai mikolo na biso na sena mo eza compté batango bakoko na biso basalaki basara ce n'est pas le temps où on s'engana au passé na éternité na nga na sena mabele mais Nzambe na sengi faveur na yo
pe na olakisa bino secret esika ni bokota na lobi na losambo ya butu oya ko respecter ko yembela nzambe na butu oya ko respecter kata apongi na epo atombolaka ye oya ko raisonner endosimba libumu na yo au milieu de la nuit po aloba na nzambe souviens-toi de moi comme tu as passé à Rachel Bible lobi nzambe akanisi Rachel tonga akanisi Rachel eloni asaki bokasi atindelaki mapa to atindelaki vino to atindelaki nini o te Bible lobi Dieu akanisi Rachel Rachel azwi zemi Rachel aboti Jacob nini oyo Joseph azwi susu zemi ekubota Benjamin so Jacob nani oyo mwana mwasi Rachel koko na biso Rachel akufaki parce que ayibaki nzambe bapaya maloba moko elobamaki wana naza wana te maloba moko nani oyo ye nzambe ya Jacob koko na biso ya nzambe alobaki ntango liboso alaba lande banzambe na ye ozoma ye Rachel abombaki nzambe wana ya bien ya reportelaki mpe malheur ozo comprendre mais la promesse Dieu a fait à Jacob ya Rachel ekokisamaki alors bilaka mpe nzambe apesa ekokokisama mais yoka mpe nde servante ndeko na mwasi ayesungo na yango mpe na témoignage na ngai koyede otya yango na misala oyoki tiango na misala pe na obete ya bino exemple moko na pesa moto eloko moto wana tiango na misala amona loboko na nzambe amen ça va toza wapi ona bunga pamba bosunga nga servante na bino Seigneur merci Saint-Esprit nzambe bando yebisa nzambe akanisa yo ase wana osili koyembela ina oyembeli ye otomboli ye pe okoti na lusambo bongo sala ndenge koko na yo Abraham asalaki lesa ye nanu lesaka nzambe masan joli adoration louange la prière biblique nyonso wana ezopartir na biloko ne aliaka pe ezopartir na molimo na yo nourrir ton esprit à la nuit po bitumba babundisaka molimo na yo tyakoyaka wana babundisaki na moite na butu bato balonga yo na butu molimo na za posa longa bato wana po apesa yo victoire po yenda ozwango epa molimo mosantu apesi yo nzoto po bimission na miso na bato mais molimo na yo soki aza faible aza na eloko te oyo ya kokende kozwila yo spirituel aya kopesa po yo tatola monena nzambe alors molimo mosantu akopesa nde na molimo na opia na nzoto te nzoto etonda badésir nzoto amakambo ebele nzoto bamakambo bapense movandi oza poso okanisa mabe te mabe eyeli yo ozokomprendre nourrir ton esprit ozoyembela nzambe na butu eza bénéfice ya yo moko eza pour ton bien kotanga Bible na butu na yebisa bino eza na mama moko abenga ngai abenga nga lobi mama Rebeka banda kotanga Bible na butu nakomaka kokende ozwa bafungula nakomaka orécupérer biloko na ngai ya solo mama makambo lobe na biso prière abutu eza balongi bato batémoignaka mpo na yango nga nde nakoka na nga te koya kotya batémoignage nyonso mpo nasenga na kotya awa kaka mpo bomona ke mosala ndeko na bino azosala ezosala befe te wana mpe komi tokoma ofaire voir yo nde meka mpe sala mpe omona bolamu nango obenga nga mpe otatola nzambe amen au milieu de la nuit, nourrir ton esprit pour pesa makasi atelema pe na butu ye pa koma elombe po yaza muninga elombe l'homme d'Esaïe 42 na ibisaka bino c'est Yoshua Mashiach Jésus de Nazareth l'homme d'Esaïe 42 yende elombe oh David azaki na ye to ba otombola Goliath comme elombe David azaki na elombe ya solo alors naza wana te yo nde nourrir ton esprit koyemba na butu olamuki na katikati ya butu misu iner désert ozoyebisa nzambe ozoyembele ozana alleluya banzembo yaka nakamwaka nzambe molimo opio banzembo oyembeli ata mwa 20 minutes c'est très important avant banda prière oyemba ta ndambo c'est très important et en efficace makasi loliembo wana basantu ezokende kofongolela onzela yango wana ezokende kolongolela molili ombre nyonso ezolongola botutu nyonso mukuya c'est très important cantique de l'Éternel et cantique sainte yokanga peka na ba cantique sainte soko sisi koyembela nzambe koti na prière na ebisio nzambe se souvenir na yo ndenge akanisa Rachel nzambe akanisa yo ndenge akanisa basali na ye na
Bible. Secret ni na memelio secret lokola Anna, cette femme, elle a prié à Dieu, mais elle a profité de donner le Seigneur les promesses. Et les promesses là, et balanaki. Na onzambe azai kozela soki boyebite ana lela mingi ana kenda kosambela pe mingi ana aloba pe mingi libosuka ya nzambe moko achanjaki nzambe te mais prière ne ezalaki pe nzambe azalaki koyoka mais ezalaki exaucé te mais azalaki na aza servante na ye mwana na ye ayokaka ye mais prière wana ezalaki mpenza oyo te nzambe azalaki kozela changer façon na yo kosambela changer façon na yo koloba na part ya nzambe na ndenge olobelaka nzambe changer maloba omona epacte e prière na yo okosala yo mwasi oyo ozwa kozela promesse ana alobi nini Seigneur so opesinga mwana nakoya otikala na temple akozala mosali na oyebi histoire ya ana tangango malamu ndeko nga mpe na ye kosignale yo nzambe na ye pesa o piste yo moto ozozela mwana na ozwi te yo moto ozela promesse na ozwi te na katikati ya butu oyo nayebi so milieu de la nuit ntongo otangi oyembi obondeli otangi bible osimbi libumu na yo olobi Seigneur ngai nasala makambo yango na oyebisa bino ya témoignage na ngai ngai nalobaka boye Seigneur sala nga grâce na famille oyo naye kobima awa namona moto asalela yo te mais na libumu na nga mpona nini nalobaki na libumu na nga mpo nga mona nazalaki deya moyibi moko na ndima ete nzambe akolimbisa nga nazalaki deja kosala bato mabe na bando ndima te ke nzambe olimbisa nga na bazemi nga na longola na bando ndima te nzambe olimbisa nga ndenge natelemela liloba na ye ndenge nazalaki kobuka mobeko na ye ndenge nazalaki impoli ndenge nazalaki un enfant rebelle liboso ya nzambe nayebaki nzambe deja tournanga mokongo bozoyoka mais cette Dieu m'a fait cette grâce là on est partager na bino na simba libumu na bi Seigneur atanga ete lelo naza dinte mais lokwa nga na ndimeli lokwa mokonzi pe mobikisi na nga Seigneur na libumu na nga basali na yo basala nini babima oyo ata na famille mosali na kotelema lobela ata kombono pe mokili koyeba ye Seigneur famille na ye na kuta kaka silence kaka bona kuta kama masolo mususu entela azalaka boye entela azalaki boye mais oyo asalelaki yo nga na yoka na ngai te oyo ambola kubango ayoka te naloba makambo ebele bandeko na nga nzambe lokola nga nasalaki prière wana nzambe amonaki intérêt na ye na losambo wana mwana oyo aye kotema liboso na nga asenga ngai na famille oyo nakotisa ata mwana na ngai donc mosali na ngai mwinde epela na ndako donc elobi te na famille ke nga motu nasambelaka te bokomprene bongo te elobi te na famille na ngai bato bayebi nzambe baza te te ebongo te nalobi nde ke moto oyo asalela mpenza nzambe moto akende tobengaka mosali na ye serviteur na ye mpenza oyo mpe toyebi nde bapaster mosusu bayebanaka neti exemple koko na biso ya dina bala yango na bibozwa bakoko ya malamu neti koko na biso ya dina bala ndenge exemple toa na paster na biso ya paster ya na biso ya dona azalaka paster monene to azalaka paster kaka monene mpa bato te mpe mpa nzambe azalaka paster asalela nkolo église neza place wana ya na biso donc nga namona makambo wana te même ezala kota papa na ngai eza kota mama na ngai yango moni ke nasengaki mais soki ezala na bafamille ezala famille eza molai famille ya monene na famille ya monene kenda toyeba bandeko mosusu te kuna ta mosusu baza basala ya nzambe baza baévangéliste nga nayebi te mais oyo nga nayebaki yango nalobaki amen. Et j'espère vous comprendre. Nzambe lelo ekosanga grâce à bina sali yo motei ya bana basi. Na nzela no basi ebele bakobika, na nzela no basi ebele bakokota lola. Ezalaki promesse kolo asalaki ngai motei ya bana basi. Yango moni ke na bandi yango siko na sosunga bino par rapport ya expérience na nzamba tenga cœur na so na bino. Pe par rapport ya biblique. Osomona. Profitez l'occasion. Regardez ce que je dis et Dieu a commencé par moi-même. Boyebiti wasali na sima makam oyo ya lilobo ka moko na sambelaki ye yango na bi profiter koko na ana pesa promesse malamu pa nzambe nzamba ye ko comprendre na luka kutu remplacer elina ba ni na kanela ba nzamba kanela bato atandela bato pe piège bolanda tindinga lobala ba passage mususu oso moni mabe yeli oseke utie pa na ngate te bible faut comprendre on a les sunga molimo musa usan koto mso akanela bato atandela bato pe piège koto mso avanjaka koto mso amodira bato alakila pe bato bo malédiction uta pa Sauli uta wapi ozomona zala mayele
comprendre makomi ya tata na yo bien tangaka bible yoki pe lukaka ososola yango nzambe akangola yo na problème wana pe nzambe asekisa yo asala bolamu ndenge akanisa bakoko na yo oyo nazotanga na kombo amen. Sala prière moko salela ye maloba lesa ye matisa ye tombola ye sala ve liboso ya nzambe ozosimba libongo ozoloba ta maloba malamu profite mpo ya nini profite parce que nzambe aza na kanda ya basali surtout so oza ndeko nanga congolais nzambe aza na kanda ya basali ya kongo aza na kanda na bango bokanisa te nde oyo bakoya wana fongola misu yaya nga nazalaka yanke apambapamba te meme ata na kati ya liloba nzambe na oyebi biso fungola misu ozomona bero na mboka na biso baokoya me yo ovandi pa oza na promese non fungola misu yebisa nkolo loba seigneur tala oyo tala oyo tala oyo tala oyo bakoyi tosuete te bakoya me bakoyi nga nayebi na génération mosusu oki ezokende génération mosusu eyaka obimisa génération mosusu na obetela bino révélation nzambe apesi ngai na obetela bino so bomoni nakomi boyoka makambo nzambe atayisi nga na ndoto botala na orevele bino makambo nzambe apesi nga na ndoto na kokota yango te mpo eza video kaka basi oyo nanu baboti te basimbielaka te ozomona nde sikoyo na génération mosusu ekende génération mosusu eyaka eli na fini na bana na ye finiasi na wana mosusu bazokende nzambe aoluka moto oremplace bandeko apres anaya koloba makambo wana nzambe abie na ndo oluka mpe mutu nzambe remplace eli na mwana ya ane. Alors c'est le moment fungula miso na Congo kuna bwaka liso na mboka Congo tala bien na miso ya molimo tala basali pe yoka basali na miso ya molimo là tu vas comprendre que cette génération nzambe olongolango parce que baoteya bato mateya ya lola te baoteya bato baopréparer bato pour le ciel te bakomo préparer bapoche na bao héritage ya bana na bango mapango na bango bokimia na bango bozwi na bango bakomo oluka sécurité na bango alors baoluka iso etera ya nzambe te babrebi oyo nzambe apesaka bango bazopetre bango malamu te c'est le moment kota wana fungola miso so nga azalaki na mwana ta moko te na ofungula mpe miso kaka na makambo nga monaka na miso ya lola monaka yokaka na lito ya lola yokaka basenema na te ya lola eza na bible soki otangi bien tanga bible ya Esaïe mpe Jérémie tu vas comprendre cette génération eza bato mosusu balongwa alors bato wana baolongwa yo profite yoba nzambe génération oyo ekokende kolo o basaleli o babungi nzela o yo pese etumbu o yo kolongola ndenge olongolaki Sauli nzambe mutachaki ye wana aponaki ye atiaki ye wana mpo ani David aboya kotia maboko likolo na ye banda olobani aza we ya nzambe awendra ye atia ye wana donc etali ka nzambe mo mutu akolongola ye wana mpo ani aboya kosimba parce qu'il était choisi aussi de Dieu ce n'est pas enfin que mutu akoma mokonzi roi ya Israël ya peuple na ye c'est la volonté de Dieu yango moni nani oyo koko na biso nani oyo pona bakoko bien koko na biso oyo nani o Samuel tango andaki ko intercéder liboso kolo azaki koyoka ye tango abwaki Saoul aye koyebisa ke kutika kotungisa mapona ye na boye ça veut dire azaki koyoka liboso osomona profiter tant génération ezokende génération mosusu eyaka. Alors c'est le moment yo kota na kati la kana commence à rappeler nzambe ba promesse apesa yo koma ko soane na butu poani na lobana bino na butu no eza monde kimia makelele zate elo nyonso yo sana butu eyokana est-ce que vous comprenez nga nyonso yo sana na butu na kimia wana ya molili na butu wana yo pelisi mwinda na yo emonana est-ce que vous comprenez nga spirituellement na loba spirituel na butu au milieu de la nuit opelisi mwinda na molili po butu eza ténèbre so boyeba te butu eza ténèbre ezaka ténèbre nguna te eza ténèbre nzamba benga butu ténèbre moya benga ngo journée na molili abenga ngo ténèbre donc na kati ya ténèbre na kati ya noir soki mwinda eza na yebiso bato epeli bakotala mwinda nani wana yopela luka nzamba tia oka telema na prière butu sambela na butu ndeko na ngai nzambe ezaka pasi mais c'est une prière à baguerrier ozomona luka marqué génération na yo luka obimisa mutu moko ke nzambe aza na kati ya mutu wana guerrier comme Samson ozomona luka okota opelisa mwinda no emona na pa nkolo nani wana to nzambe otala bamwinda parmi bamwinda yo oza na kati nosimbi libungo ozosolola na nkolo parle avec ton père
il est ton père. Okumisi otomboli obondeli nzambe obakoti na promesse ofungoli misu nde na bafungula misu batu musu baokende baokende comprendre makambo na bisa bino eza solo nzambe mutalobelanga ce n'est pas enfin na loba na boka ko siemisa boloba ba servante mo balinga baliwa baninga basepela ko tombia baninga teza batu musu basimbikisi bagumba meli bahal alors génération ne ko petre sous ba brebis ya nzambe te fu bakende ozo comprendre ba petre ba boko na makila ba oboma bango ba kocha ba prison sama bozo kate batu ba mo ba prison spécial ezalaka ba kanga bandimi na ba projet spécial ba dona bino bozo tuna te kenda wapi ba betwal na bino kenda wapi kasi bokenda est-ce que yo kota nganga est-ce que yo kende ska mabi place ni yo kenda mwinda no ko kufa so kutu pa nzambe fo pela makasi so pa olanda makamba nzambe olanda mama wana olanda papa wana fu makambo ni tambola mais po aneza ko kangama batu musuba ye ko kanga ni makambo ya batu po ba ibi bokime na église ba bebisi ozomo mais église en kolezali église a koleza yo na ngai pour notre bungité. Amen. Ça veut dire vous comprendre place na fongola misu sala prière ana salaki nzamba remplacer ta musali moko na yo. Nzambe moko azokende ozana kanda nozo longola na nzela ya remplacement wana remplacer na ayela na nzela na ngai na bota serviteur na yo musali na yo prophète na yo o akosalela jusqu'à la temps de la fin o akobunga te loba maloba o akobunga te o akobunga nzela te. J'espère vous comprendre. N'habitez bino témoignage jusqu'au koko aider bino na l'axe bino efficacité le samba butu parle avec ton Seigneur pelisa munda na katia ténèbres telema na katia ténèbres nzamba omona oza guéri parce que tu kombala ozo bundisa ténèbres po ténèbres ndi ozo bundisa yo et telemeli yo parce que nzamba aloba e kombala ndako na kozala te alors na basi nzambe moko rendre stérile sokoza na katia wana rappel nzambe ba promesse na ye rappel nzambe bilakane parce que na basi o baza ba stérile ya nkolo oponza ba monisa kembo na bona ba vina bango ba rappel nzambe babilaka nzambe apesa bango amen nzambe apesa nga elaka nazaka kola na butu nazaka omona satan zo bimela ngai ngongo na ye parce que na yebaka ngo parce que par rapport ya la révélation ebele na yebaki déjà fois na yepe na ba vision ebele nzambe alakisa ngai Satan na lobi na ba vision ebele Dieu m'a montré Satan na betela bino na mona Satan na église aoteya na église na lobi te balati ye to molimo ni église te ye moko ye na église a ju Bible fongoli aoteya attaque pasteur je vis Satan comme ça nzamba lakisanga na ndenge bele abanda oyebisanga Rebeka obuta mwana mwasi te mpona nini bazisizemi oyo longola abanda kwa akize ngai mpe soki asisi okize ngai wana ayebisi ngai nga mpe nazali kosamba bible elobi ni yaka na Ezaïe alobi yaka biso mibale tosamba loba maloba ekolongisa yo alors nga nazalaki kosamba na Satan liboso ya mokeli na ngai nzambe tuna ya oyebisa bino Satan va me rappeler avortement na sala ponga na sala ki na bisa bino bandeko soki na yebi nombre nzambe apinir ngai na yebi nombre bazemi na longola te abande koloba bazemi o na longola abande ko kizenga pona yango ndi nzambe me na bota ki deja nzamba yoka ilo sambo na lobi na sala ko na bisu sala na katikati ya butu nzamba pesa nga bana me jeté nazaki mama porteur de garçons après ndenge nga mona zaki mwasi na kanga basuki to so na okanga bana mike suki nazaki na posa mona nga mo pena kanga mwana nga suki bongo abima kitoko ndena bana obimisa bana baninga nanga mais diable azaki ko sankisanga kimia par rapport ya bakizima o azaki ko akizenga pona nini na bota mwana mwasi teza koza bazemi na longola mais mokolo moko na telemaki mpe nga mpe na tika Satana te alobaka mpona ngai kotikaka ye te akizaka yo mpe lobaka malobe kojustifie yo nzambe aza nzambe ya ngolu nzambe ya grâce eza na esika moko abombi kanda na ye boye amonisi biso bolingo na ye le moment là tu vas profiter dans l'amour que Dieu a offrir yo nga mpe na profiter na ngolu wana parce que ngolu ezalaki wapi ngolu ezalaki déjà pote ngai nabotaki déjà soki kenza malga pini nga nalingaki na bota te mais na zui bana déjà c'est une grâce déjà Dieu m'a tendu la main est-ce que opi melanga sexe à moi si ndenga pe na bondela kina binzambe sala nga grâce oyo nyonso Satana zoloba
par rapport ya bakization na yo salanga ngulu po te yo deja olimbisa ngai oyokela nga mawa soki bongo te na obota mwana mwasi te ezala volonté ya satan te mais ezala volonté na yo ke naboti mwana mwasi te mais soki abango nde baoloba na obota mwana mwasi te nzambe esalanga grâce après na ye kolala nazalaki soki na chaque bana nanga mibali so nazwi zemi omona nafuna mona demo to esprit moko ebimelanga aseka ngai baseka ngai okaisi ni obota mwana mwasi obota mwana mobali wana siko aoseka nga ndenge aoseka nga bongo nazoyoka ye me na révélation ya na ndoto naoseka aoseka nga kasi obota mwana mwasi wana zemi na nake ekographie te ntango na okende bayebisinga mpe obota mwana mobali sikoyo na bande koyoka pasi mpo ya nini nga sikoyo naokanisaki eza mpe makambo ndeni bango baloba mpe obota mwana mwasi te satan na baobota mwana mwasi te mpe nabota mwana mwasi te koma ekoderange nga dérangement nga dena ekoma ekokota nga malgré j'ai la foi en Dieu et Seigneur m'a fait grâce asalinga ngulu na ye kolala na butu wana na boti na nga bana na nga pe zemesili na lali obimi na hôpital ozongi na ndako na olali na olota naza hôpital na salle d'accouchement na obota lisusu na ndoto tant na obota na ndoto simba ba ndoto bien ya de ndoto ezede ba promesse tant na zobota na obota bolimbisi na mwana poussé tant na poussé na batomboli mwana mwasi na sepelaki na ndoto na surtout ko eza nango ndoto oyebi ndoto mosomona mpena osepeli okasi vraie vie mais c'est une rêve après na simbaki laka wana na baki nzambe asanga grâce na obota mwa mwasi mpo nayebi ndenge alakisanga makambo nde mpe kokisamelaka deja oyo aloba na nga ndenge esalama na ndenge alakisilaka ngai na ndenge ekokisama na simbaki laka na obota mwa mwasi ntango naye kozwa zemi ya misato na buti nakebota lisusu mwana mobali kabe nzambe alakisi nga bo mwana mwasi na boti so mwana mobali atuke dérangeaki ngai ngabi Seigneur ebongo siko nga na koma na bana ngo combien na obota mwana mwasi siko yo pesangelaka na obota mwana mwasi siko nga tia misato mobali siko nga na koma na bana ebele ezaki dérangement mpona poani pa mpona koma na bana ebele mais na se contacte ya 100% na kobota mwana mwasi na 4e mpe na 6 kobota parce que 3e ndini na boti mwana mobali bandeko na nga kovanda nde na ye kozwa lisusu ze mosusu mpo nga naza mpena nzambe mpena rendre nga fécond na remplisse la terre kovanda bosika te botikanga mona seka kovanda na ye kozwa zemi yo yebi biso tozalaka basi ya mabale lelo nakoma femme sel na ngai ya délivrance donc nazalaka heureuse na yango natutela yango tolo parce que Dieu m'a rendu à rendre nga libre akangolinga parce que ezalaki na makambo oyo ezalaki bien te bokoko yoka yango te parce que epesa bino na pasi mais comme na epesa bino lelo esengo na wana te nzambe asalinga grâce ngolu na ekozwa zemi en tout cas 100% mama oyo nanu asimbi mwa te na contact kaka na obota mwana mwasi parce que c'était ça mais nzambe asalinga grâce na ke échographie mwana azo progresser bien na ke échographie pe ntango ezalaka mwana yebana babisinga azali mwana mobali en tout cas nalelaki poani nalelaki parce que naza na citation malamu te mais koma nakomi na bana ebele boye esalaki nga mpasi nakanisi nazwa mwana nga mwasi mpona sisa masolo namonaki promesse yango ezo retarde en tout cas nazwaki valise nyonso ya bilamba ya bana basi oyo na misombela nakabi yango mosusu natekaki estce bozolanda mosusu natekaki mpo nasala valise nga na mwasi oyo nasimbaki elaka mpe kokisameli ngai nazalaki na bavalise ya mwana mwasi biloko ezalaki kuna kati antuka ezalaki kitoko makasi comme na bamoma oyo ezalaka ya pasi natekaki biloko wana mosusu bandeko na ngai nzambe ayekosala nga grâce naye kozwa zemi na ngai ya 5e na moma nini na moma oyo nzambe asilisi makambo nyonso esili nga Rebeka nazokite alobi bima sikoyo kende esika na kozala na yo donc kobanga te na kozala na yo donc aye kofaire kite ngai na ndako biso tobengaka ndako ya libala mpona nga ezalaki makambo ebele eza témoignage molai mais nzambe aye kosala grâce ayebisi nga kite nga nakita te mpona swanaki nakitaki te mpona ebolamba te ndeko na mina alambaka nga na bamama moko
nde bomona na mama moko na po eza makambo ya nzambe na kosala n'importe quoi te ya naza ba mama mona kolakisa bato ba recette ou bayebi te balamba nde omona nga bodisunga molimo mosantu. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses nayeba eloko te, mais Dieu m'a appris beaucoup de choses. Nakolakisa bato kolamba, nakolakisa bato kosambela, nakolakisa bato ndeni kosoa na nzambe, maloba ni okoloba na nzambe pacte pe na nzambe pa sentir. Balobi na nga. Donc balingaka nga balulinga na biloko ebele nakolakisa bino me natikala vocaliser na mission oyo nzambe apesa nga enfin ke nakosala yango eza malamu estce ezosepelisa nzambe estce bokomprendre nga na nyonso wana kaka kobanga makambo na ye bolimbisi libota na nkolo nde nzambe ekosala nga grâce ntonga bisinga bima okende na ozala na yo apres na bande kobanga balabala 115 nde nalakisa bino bafoto nazali kobanga mpo ezalaka kenda wazonga na bana baamike makasi me nzambe alingaka nzela wana naleka aye kopesa ngai oyo message wana eyaki pa moto amemelaki nga alobi mama Rebeka ozobanga kokende nzela wana meza nzela nzambe akozala na yo donc nzela mosusu to oyo koleka ka nzela wana donc nzela wana mpe nzela bénédiction na yo mpe nabangaki me ye na message wana elongola nga kobanga mpe nafrontaki yango nakokende na nga nde esika nde na kati ya ndako na ye koyebake ndeni nzambe osisi makambo nga naza na zemi donc nzoka ezalaki zemi kaka te kana nazwa zembi zwi la c'était la volonté de notre Dieu ayebaki na nzela nazokende tristesse ekozala mawa ekozala maya miso ekozala bisika na kolala ekozala bacondition ya malamu te bakobenga na ngai baplace ya koleza bien te naleki vale moko ya boye nayebisa bino nyonso te ya babalabala ya kolia bafumi bovandi na moi donc bien te na zemi condition ya malamu te bana bazosala toilette donc ezalaki mpasi mingi mpo na nga me nzambe asaki ngai grâce to naki okographie bayebisi nga mwana mwasi en tout cas nabetela bino ekundaki mpe basusi mosusu nazalaki na yango mpe nzambe ayaki kosala nga grâce ntongo naye kobota mwana wana ya mwasi mwana wana azalaki koloba omoni ndenge bolandaka bamessage oyo bomonaka bebe abotami bebe wana ntongo abimi na libuma mama na alobi apesi message nzambe ntongo ayepesanga mwana mwasi mwana wana azalaki koloba nde masolo abandaki koyebisanga moye nayebisa bino eza te me azalaki kosolola na nga kosololo ye azalaki kosola na ngai ememelaki nga esengo parceke azalaki mpenda kosolola na ngai nayebisi bino andaki kosola na ngai mama Rebeka bebe azalaki kosola ndenge nini azalaki kosolola na ngai botuna nkolo oyebisa bino ayebisi bino ya masolo omona osola na ngai aolongola nga mpe mawa tristesse aobetela mpe masolo abetenga lisolo asieki na ye mpe akata epanzi na oseka nga mpe nayebisi ye oyoka makambo nini oloba na ngai na comprendre te olobi nini akata epanzi na oseka nde na bibongo abandi suka oloba donc elongolaki nga mawa ememelaki nga esengo en tout cas mpe nzambe ayi kopianga mwana mwasi aleki nga na kitoko en tout cas lokola ngai so nalela batatin clair na kaka bango mame so namoni ekana tene bamba nazokufa kitoko wapi alors oyo na ngai nayebisa bino nzambe akokisi elaka tout comme nzambe akokisa elaka pesa yo simba makasi mezala na losambo tangaka bible nalemba ete kotanga bible je te combati mpona bota malamu te parce que bamona déjà échec na monde spirituel po batelemela ngai satan alobaki na kobota mwa mwasi te me balingai na passe na césarine nayebisi bino nzoto nyonso ezalaki so ya ngai te nakokaki kotambola te na baleki nzela mindele bakomaki kosalisanga kosunganga koyelanga biloko na ndako balambela nga ko bayelanga mona na bite biloko na bino naliaka te na bimindele mona baokesa bakursi mpo na nga bakushi basomba bakushi basomba bawili basomba bapati mpo bakabela nga kaka na vanda lokwa na okoko kotambola te kokumbela nga bapusete mindele namonaki aide ya bato na ndenge moko bokozwa ide te to nayebisa nzambe siko leta mwana osala ndenge nini nzambe abisenga komitungisama te bilamba mwana ekoya de gauche à droite donc namonaki bakado eyaki de gauche à droite selon parole maloba nzambe alobelaki ngai yango na bisi yo zana makasi simba kondima nzamba opeso promesse na kabwa na bino expérience na lakaki bino nzamba salanga ngolu moko boye eza na mwana mwasi moko boye na mboka Congo azalaki kobota te na kati ya libala na ye azalaki na kobota te na yaki kozwa nini obobenga yango nini couverture ya bébé nanga
na tindelaki ye. Ayebisi ngai Rebeka na mariage na nga na mona mutu akabela nga kado ya bebe te. Me yo pesi ngai kado ya bebe na bina pesi yo ka bebe te na pesi yo bana na pesi yo mabota. Ndenge Nzambe apesaki nga atali mabe na ngai te nga pe na pesi yo. Po Bible lobi topesa o toza nango ndeko na nga na pesaki yo nazalaki nango na mwana mwasi wana. Mwana mwasi wana azwaki couverture azalaki kobondela nango kotiango na katikati ya ye na mobali na ye bazali kolala wana couverture wana ezalaki lokola bebe mpona ya bango. Mpe Nzambe ayaki kosala ye grâce par rapport a bapriere na ye mpe na ndenge azwaki likabo wana na motema malamu na ndenge mpe nasakaki mpona yango napesaki na bolingo nyonso mpe nalobaki mutu apesaka oyo aza na yango napesaki ye yango. Mpe Nzambe ayaki kosala grâce ayaki kozwa zemi aboti mwana mobali. Azwi expérience wana amoni eza malamu mingi. Azwi meme kaka couverture nga napesa ye na bina mboka konga na yaki na poto mpe na yaka na poto. Azwi couverture wana memi yango epai ya camarade na ye apesi moninga na ye alobi tala nazwa couverture oyo pa moninga boye apesa nga ata makambo aloba tala nga mpe ndenge nasalaki tala nde nazali kobondela na couverture oyo kaka lelo nga mpe naboti. Ye mpe azwi couverture wana bandeko apesi camarade na ye ake kokaba yango mpe pa moninga mosusu moninga mpe Nzambe ayoka makambo na beta ya bino c'est véritaire. Nakokosa bino te mpo bokosami to botuna ndi Nzambe bobondeli mpe seni ya video eza solo vraiment Nzambe yoka botunaka mpe kolo Nzambe moninga mpe azwi couverture wana kozwa moninga azwi couverture wana mpe moninga tia yango ndenge ye mpe apesi moninga asalela moninga mpe avandi nango abondeli elamba wana ekotisi su mabota na ndako ya mwana mwasi wana. Mwasi wana mpe aye kobota mwana mwasi wana mpe asepelaki na experience wana aboti. Siko moninga oyo nga natindelaka elamba liboso aboti nanu aboti mwana moko alingi abota mwana mibale azozwa esuze mipenda te ake kozwa esusu couverture na ye wana pesa nga couverture na nga parce que nalingi nabota mwana nanga mibale. Moninga na ye aboyi kopesi couverture abinga mpe nalingi nabota mwana mibale ya bite nga nabotaki liboso na ye eloko na ngai. Sikoyo pesa nga eloko na ngai moko na yelaki yo pote naza posa na bota lisusu pote eloko yango ese manifeste susu donc mabota ya moniki umeni pesa ngai ake senga moninga na ye apesi ye te alobi nga mpe nazobota lisusu donc elamba oyo donc elamba wana Nzambe akoti na kati elamba po asala peple na ye bolampo nini mutu apesaka oyo aza na yango yango na ekopesa bino experience oyo soki osaleli yango tiango na misala Nzambe akobosana te kopambola yo. Soki omoni oza touché na témoignage oyo na tia numero na nga wana benganga na bondela ta pona yo na loba ta maloba pona yo Nzamba Israël Nzamba bosanto akopambola papa amatisi eloko pamba te tant so eza na basi oyo sengeli ki Nzamba salela bango na nzela na ngai amen. Pe na yebisu histoire couverture wana tende komaki pesa ngai botola Nzamba ki kosala nga grâce mususu na lalaki muninga na nga moko azaki kobota te na Angola na tikaki na Angola azaki kobota te muninga na nga wana ayiko kende Afrique du Sud na yebite so ando kende ka pona ba traitement na yebite Nzamba ayiko sanga grâce lokola nga na etolaki musika na yeko kende ye na tindelaki elamba te boye na kendaki ngai moko na révélation na molimo okolo ameminga mena memaki bilamba ya mwana na ngai ya mobali na ke kopesa ye na bizwa bilamba oyo Nzamba osalo grâce okobota na pesi bilamba wana po Nzambe apesa ye mwana na kezwa mabota na ngape na pesi ye to na pesi ye mbu yango na ndoto na sutuki na pongi na yeko benga muninga na nga wana aza na Angola oyo liboso ya couverture na beteli bino eza ya Kishasa nde na yeko bota na benge na telefone na tala eloko deje sala melanga na tinda couverture na Congo Nzamba kota asala na nzela maloba na loba pe Nzamba salela bana na ye pe po lokumu eza nkolo to bosana te Nzambe asalinga grâce na ye kotala on Afrique du Sud na ndoto na memeli yo bilamba mwana ngai ya mobali sikoyo mwana mwasi wana alobi na ngai alobi mama Rebeka esala mabongo kona kosepela ngabi te ndenge na pesi yo deja ozwi mabota Nzambe ayeko sala mwana mwasi wana grâce ewumelaki te ayekobota aboti mwana ya liboso pe mwana ya mobali en tout cas bato yango pe babota bana ka mibali ba guerrier o baleka na nzela na ngai aboti mwana ya mobali guerrier pe apesi ye kombo ya Emmanuel pe mwana nga mobali kombo na ye Emmanuel ayeko pesa ye kombo ya Emmanuel
nzambe kati na biso. Donc ya solo nzambe azali kati na biso po se manifester puissant na nzela bana na ye apesi biso mabota asali biso grâce ngolu yango na kolemba te ye pa azali kobota te napesi ye kaka elamba nzambe asali ngolu aboti. Tanga aboti mwana liboso mobali aboti mwana mibale mobali wana na bibotu na nkolo pardon botu na molimo mosantu nzamba esala ngai sous grâce na butu na révélation amemi ngai mwana na ye na kei su kotala moninga na nga kaka wana na memeli bilamba ya bana basi na sutuki boye na pongi na bengi lisu na telefone poto solola kanabi tala na ye kotala yo na loti yo oboti mwana na ye kopesa bilamba bana basi pe oboti mwana mwasi ozo sepela abiso ke sa mi bongo Rebeka na kosepela ngabi malamu nzamba ekosali grâce ayekobota mwana mwasi une belle petite fille esika bozali na ngola na pesi bino mbote nzambe apambola bino na ekobetela bino expérience mosusu ekomela nga ndeko na bino nayebi te pourquoi nzambe alingi nabetela bino yo deja ozwi nde na pesi yo liloba nde na pesi yo na bibondela ya na pesi yo mabota na nga bible elobi pesa oyo oza nango ngai Rebeka na pamboli bino basi oyo bobemi na bana te soki ya solo esalama na mwana mwasi ya ngola kolo asalango na ngai mwana ye soki esalama mpona mwana mwasi na nkongo na moninga na ye nzambe asalango na nzela na ngai kaka na nzela video oyo landi lelo tika te mabota na yo kolo atanda loboko ya grâce ndenge atandanga loboko ya ngolu mwasi na kokai kozwa ta zemi te me nzambe asalinga grâce na pesi yo histoire ya koko na yo Sarah na Rachel nzambe akanisa ndenge akanisa Rachel nzambe akanisa yo ndenge akanisa ngai mwasi ya soni mwasi ya salite mais Dieu m'a fait grâce akanisa yo pe nzambe abomoi aisalanga grâce eloko wana pe salamelanga to na boti na mwana moko nazalaka na voyage to na zoya poto na zubilamba na nga nyonso ya bana basi na ba couverture na nga mama leki na ngai mabota ekanga makiye sikazali mama je t'aime beaucoup na ngola mabota ekanga makiye nake kotikeli bilamba nyonso ya mwana na nga na pesi na lobi na ekotikeli bilamba o na bengisaka ekuta yaka kozwa na bizwa bilamba o nyonso batelango malamu bombango malamu mabota no kofungama pe okobota est-ce que bozolanda nga bien botuna nzamba lula oya solo nzamba solo nzamba kufa ki na ekolozi mpona bino asopa emakela po bobika le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Jésus de Nazareth oyo babete basete na précisera bien na ngomba Golgotha notre sauveur tozaneka moko pe nani oyo napesi mama leki na nga na voyage natikelaka epe na Bible na bitangaka Bible napesi Bible napesi babilamba bakouverture nyonso napesi nabi kobwaka te zala nango bombango tikango ezalaka pa na yo okobota na tikela ye na nsima nzela na ya poto lelo oyo mama na nga obenga nga aza na bana mibale ya mibale na nsima jeune fille na biso ya mwasi akola koma yaya po azali kobota eso te mais nzambe asali grâce aboti bana mibale yango moni lelo oyo nzambe atienga kere nafongoli motema na ngai lolo eza témoin na tomboli maboko likolo ya nzambe bosantu soki esalamela mama leki na nga esalamela bana basi bana na Congo esalamela bana basi onani mwana mwasi aza na ngola tika esalamela yo na nzela vidéo sois béni que te Dieu te béni et apambola yo pe apambola libumu na yo apambola mabota na yo apambola pe desanda na yo apambola yo apesa yo o motema na yo eza kolinga nga Rebeka ndeko na bino ya bolingo ndenge bakomba kuna ngai ndeko na bino ya bolingo na Bible okaba pe abisoka mbote ngai ndeko na bino ya bolingo na kome bino lettre oyo ngai pe ndeko na bino ya bolingo na place aux gens zaki kokoma lettre kotinda l'église ya Éphèse église ya Thyatire église ya nini oyo ya Philadelphie ndenge ngai pe Rebeka ndeko na bino ya mwasi ya bolingo servante na bino na bolingo nyonso ndenge jakomaki lettre ndenge pe na vandia na saleli bino vidéo na pesi bino cette vidéo esala miracle na bandako na bino epate na bandako na bino yo ozwi vidéo oyo kobomba te ata yo bota deja
kabola na mwasi oyo yebi kabotana nte panza video oyo parce que eza lokola livre au Jean Komaki rouleau Jean Komaki ndenga na sali vidéo avec cet amour sincère que Dieu me voit, votre Père me voit, je bénis na pamboli bino parce qu'il m'a venu me laisser la bénédiction pour ses enfants. Alors cette vidéo ekota na mapambo na bino loba ki nzamba pesenga lipamboli pona bana binote na lala na butu na mona bapaka lola baye kotikelanga bénédiction pona bana na ye na lobi pona bana na ye. Alors lelo na kanisi bana ona basio babotite ne na saleli bino vidéo bozongo lokola la lettre ya Jean l'église à Thyatire. Donc vidéo ekota na banda kuna mine sala miracle. Vidéo épaté au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Na bonde la pona bino. Yahweh Nzambe ya Bosantu, le Dieu d'Abraham Kangamisu, Nzambe ya Israël, Nzambe ya Jacob, le véritable Dieu, Nzambe atika kilola pona kokufe la humanité mobimba. Bible lobi quiconque invoquera ton nom il sera sauvé. Seigneur, to ye liboso na ko invoquer kombo na ba citation otoza ko traverser Seigneur. Citation ya soni kolo. Citation o ememi maya misu pe honte na via bana na yo. Nzambe ya Bosantu, lobo sala ki yango na ngai te Nzambe. Ta sala miracle ndongo sala na veuve anéni Seigneur. Sala bolamu na ndongo sala na koko nanga Sarah ndongo sala koko nanga Rachel. Kolo tika mabum oyemema ba remplacer ba serviteur o ba koyi to ba guerrier o ba koyi to ba oyo longoli oyo ko remplacer Elias ala qui choisit de toi Elias ala qui yayo ba koyi samaki Seigneur za mabete ko koyi sama eza malamu pete ko koyi nini oyo koko isama Seigneur et ça la mignon sona na volonté no biso batu tozate sona lo mabe limbisanga papa mais na bande ko nanga basi o ba suivi vidéo oyo comme Seigneur babonde la pote yoyo ka bangongolu o sala bobola mo kanisa ba ndongo kanisa koko na bango Rachel tika te Seigneur vidéo za la bénédiction pona libota na yo Yahweh Nzambe abomoy kanisa makila osopa ki pona bango sala bango bolamu sika bakanga mabota na bango ndongo la tsanga basima ndako banjungwe biloko bakanga na banjete na koloka mabazoloka baona mai na zamba na ba monde mususu kolo confondre ennemi nengo confonda ba ennemi na ngai Seigneur bazaki ko seka ngai kina obota moi cité Seigneur toi tu le sais bien que beso ezaki koloba que ngana obota mwana moi cité Seigneur yo zaki ko yoka Satan ko accuser nga liboso na yo mais tu as confondu ko banda na tata na bango Satan kino na ba disciple na bango o confunda bango yango na binela o nzembo yango na yembela o Seigneur pona ko binelo ko honorer liboso peuple na o que tu m'as tendu la main. Alors aujourd'hui Seigneur cette vidéo est épatée na ba via bana na yo makila na yo Nzambe et bomba bango et protéger bango Seigneur tcha bango bilembo kolo bilembo wana ezala ba guerrier o bango ba ko bimisa pote ba kokise ilaka na yo ba bota ba Moïse pona peuple na yo Israël oza Nzamba Bosantu na bombi bango na makila na yo pe o pesenga comme bénédiction na pesi na bana yo na pimeli bango te na bombi yango pona ngai moko te na boba problème moko la suka Nzambo tu na ngai na pesa ko lipambo le pesa bana ngai Seigneur tala ba vidéo na sosala na yebi mosusu te bakisa mayele pote bana ba bénéficie na yango Nzambe ya Israël Nzambe ya Bosantu soko kanisa ngai kanisa bango soko limbisanga limbisa bango oza Nzambe ya bolingo o na bondeli bongo pona libota na yo na lobi amen tika Nzamba sala bino bolamu na lobi ata otali vidéo oyo na senga bino te bomona yo mona na sala ba vidéo msu na senga na bino pete ke me o na senga bino bo partager yango na mwasi oyo ke azozela bolamu tika vidéo oyo et activer bolamu Nzambe na bomo na bino et pelisa mwinda na ba vie na bino lisusu de plus biso toza ba servante oyo mwinda oyo zaki ya lingaki kufa epela lisu makasi mwindo babomaki epela na kombo na Yesu ba dona bino eseko au nom de Jésus ba vision na bino efungwa au nom de Jésus ba ndoto na bino zonga malam au nom de Jésus de Nazareth na kombo na Yesu je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus na pamboli bino na vidéo oyo pe makambo oyo ezali kosimba te esimba msu mwana ezali basitation ozo kotraverse tika lipamboli ekota na ndako no na nzela vidéo partager commenter soki commentaire ezalaka kutu te aimez vidéo na kombo na Yesu Masiya amen bye.